boyoki na bandi na likambo oyo ya ba martyr na biso. Boyebi mboka na biso ezali monene. Banguna batondi ebele nzinga nzinga bazali koluka babundisa bana ekolo Congo démocratique. Bazali kolemba te, bazali kosala complicité na bana mboka Congo. Tozali nanu na bandeko na biso badongolo miso bazali kosalisa banguna wana po ete bakokisa makanisi na bango. Yango na ekoyebisa bino bana mboka, bosala ngele, botelemela likambo wana. Boyebi surtout bino bana ya Kisangani, bozali kokanisa lisusu guerre oyo babengaki oyo ya 6 jours. Guerre oyo ebomisa bandeko na biso ebele awa na kati ya mboka oyo. Guerre wana biso tomemaki makambo wana na tribunal ndenge boyebi bakonzi ya kala basalaka. Congo elongaka na tribunal bakondanaka Uganda aputa. Banguna na biso ba Rwandais ezali peuple rwandais mobimba te. Banguna na biso ba Rwandais ezali régime oyo ezali pe konyoko la peuple rwandais ndenge ezali konyoko la peuple congolais. Régime ya moto wana o boyebi nalingi kotanga kombo na ete pona pese valeur. Nde moto nazali koloba ezali ba Rwandais nyonso te. Biso peuple congolais na peuple rwandais tozali na obligation tolingana. Po ba problème toza nango na Congo yango ezali na Rwanda, yango ezali bisika nyonso na bamboka nyonso ezingi biso, yango ezali na continent na biso Afrique. Esengeli ba africain batia likambo ya bitumba pembeni, batia likambo ya bokabwani pembeni, baza bomoko na tei biso awa tombo la continent na biso oyo Afrique. Eba continent na biso mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo. Pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te. Po constitution basalaka yango pona moto moko te, constitution basalaka yango pona ekolo pe po etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala. Oui, bandeko na ngai Félix na Kisangani. Na habité en tout cas Nzamba Sunga biso. Mais toi na présidente. Il faut être sincère, toi na présidente. Bolanda président oyo Félix Tshisekedi. Baike oyo bazali komi benga ba opposant ya nzala oyo bakoki bitumba ya opposition te, bakomi kokende koluka banguna na biso ba Rwandais baya kosalisa bango babundisa Congo na bana mboka Congo. Banguna batondi ebele nzinga nzinga bazali koluka babundisa bana ekolo Congo démocratique. Bazali kolemba te, bazali kosala complicité na bana mboka Congo. Tozali nanu na bandeko na biso badongolo miso bazali kosalisa banguna wana po ete bakokisa makanisi na bango. Yango na ekoyebisa bino bana mboka, bosala ngele, botelemela likambo wana. Yango bomoni
natie mayele na ngai makasi na ngai nyonso na bopesi makasi na mapinga na biso ba FRDC po esengeli ba FRDC bazala na makoki ya kobundela ekolo me banguna bayeba ete tokolemba te bitumba oyo babandi biso oyo bazali kobundisa biso tokolemba yango te bakoki kokosa bana ya ekolo ya bana ya zoba bakosa bango bamema bango na nzela ya mabe kasi bakolonga peuple congolais te po totelemi na peuple congolais tozali koloba oyo ekoya eya oyo ekoya oyo ekoya voilà. Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Face à cette situation qui menaçait à la Zamboka tobongisa pe situation ya bana Congo susi wana yango ngai nazali na yango yango ezali na kati na ngai ba projet ezali ebele tobandi pe kosalela yango namoni awa nauti banda aéroport ti nakomi awa namoni misala oyo tozali kobenga ba travaux ya infrastructure namoni ebandi kosalema kasi boyeba ke ezali kaka ebandeli bokosepela makasi Kisangani oyo ezalaka kongenga pe kongengisa République démocratique du Congo ekozonga Kisangani wana. Priorité na biso ezali totonga banzela po toyebi ke soki banzela etongami activité économique pe etombwami. Soki activité économique etombwami misala pe emonani. Boyebi banamboka nazali kotia kobeta sete makasi na likambo etali misala, surtout misala ya ba jeune. Ba jeune bilenge bolingi misala. Voilà, boyeba que priorité ya président de la République ezali kopesa ba jeune nyonso ya Congo misala. Na ba engagement na ngai ezali 6. Na ba engagement na ngai nazwaki liboso na bino peuple congolais likambo ya mosala ya ba jeune ezali engagement ya liboso. Mais pona kopesa misala esengeli kobanda nanu kokokisa ba critère makoki oyo ekosala ke misala ebanda kopesama. Makoki wana biso tobandi deja kotia yango. Ezali ba agence oyo ekokoma ti awa na Kisangani po ete elenge mwasi to mobali oyo akozala na mayele na ye ya kotonga entreprise na ye a engagé bana mboka akoma na ba agence wana
Bagence wana ekoyamba ye pe etambwisi ye na ba démarche nyonso wana ti akokokisa kotonga entreprise na ye. Po boyebi ke misala oyo tolukaka oyo tolobaka misala ebele ya misala epesamaka na secteur privé. Maman a donné son conseil. Koya Congo est quoi match à quoi tu vas pour la 10 ans, je vais pas dire qui ça nyonso. Au compte de 80 minutes. Autant on a bandé la wad. On va na kangana matana kitana chesabi. Nous sommes en état de droit, le chef de l'État a prôné honorable. Tranquille. C'est mort. Sous le soleil. Na likambo oyo boyoki nungu oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu bia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la république te. Kasi président de la république azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala oyo ya peuple te lokola ya bamanda me oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te me esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango kwete bakende noki makambo ebonga. Botala loko andakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai bavote ngai pour na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normal te. Nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape na ba étape oyo constitution na biso ezali kosenga. Wana lokola par exemple likambo ya ba mandat na Assemblée nationale ezali eloko moko validation ya ba mandat na Assemblée nationale ezali eloko moko ekosalema en 2 jours. Tokoki kozolango 1 mois te po ete bureau provisoire esala misala ti bureau définitif eroya kofanda. Donc ezali ba biloko andenge wana o esengeli kotala po ete tokoka kobongisa yango. Eza lokola likambo ya ba gouverneur de province. Botala ndenge ba province na biso ebele ezali bloqué po ete
assemblée provinciale soki basepeli na gouverneur te babandi bitumba babosani peuple congolais bakomi kobunda kati na bango oyo alingi kolongwa te oyo alobi ke okolongwa kaka. Donc biloko wana il faut totiela yango mayele totala ndenge nini tokoki kosilisa yango po ete soki gouverneur azali wana souci na ye mission na ye ezala se moko ya kosalela peuple congolais. Nde moi bandakisa napesi bino mpo nalakisa bino ke constitution na biso ezali malamu te esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa. Biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki na lobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya ute to banda kobunda kati na biso ba congolais na ko désigner na banza année prochaine commission nationale oyo ekozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te. Po constitution basalaka yango pona moto moko te, constitution basalaka yango pona ekolo pe po etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala. Donc nazali koloba na banguna ya Congo ba profiter na likambo wana te po bakabola bana Congo, surtout baike oyo bazali komibenga ba mais pona kopesa misala esengeli kobanda nanu kokokisa ba critère makoki oyo ekosala ke misala ebanda kopesama. Makoki wana biso tobandi deja kotia yango ezali ba agence oyo ekokomati awa na Kisangani po ete elenge mwasi to mobali oyo akozala na mayele na ye ya kotonga entreprise na ye engagé bana mboka akoma na ba agence wana. Ba agence wana ekoyamba ye pe etambwisi ye na ba démarche nyonso wana ti akokokisa kotonga entreprise na ye. Po boyebi ke misala oyo tolukaka oyo tolobaka misala ebele ya misala epesamaka na secteur privé. L'État tombula matadi apesaka misala kasi akoki kopesa bana mboka nyonso misala te. Yango nazali koloba na bino esengeli tobongisa nanu makambo oyo esengeli kosala ke ba oyo bazali na ba ide na bango ya kotonga entreprise bakoka kotonga o babengi na lopoto ba réforme. Tosali ba réforme po ete makoki ezala pona bana mboka balingi kotonga oyo ya bango entreprise ba engagé bana mboka misusu na misala. Likambo oyo nalingi koyebisa bino mususu ezali likambo tolobi ya pouvoir d'achat. Likambo yo tozo yoka naza koyoka ebele ya bana mboka
bazali kolela o dollar ekita. Likambo wana boyeba ke tozali na yango ngai na gouvernement na ngai na motema. Tozali kosala mayemanso po ete makambo ya nzela wana ebonga. Kasi likambo wana ezali ndenge nini? Ya liboso tango bozali koloba dollar ekita. Dollar ezali mbongo ya République démocratique du Congo te. Alors, comment se fait-il que mbongo o ezali ya biso te ekomi kopesa biso pasi na kati ya mboka na biso? Wana ezali po ete tosali mosala malamu te biso banso ba Congolais bien sûr ya kopesa mbongo na biso moko franc congolais valeur. Pona kopesa pe franc congolais valeur esengeli baka biloko na biso na franc congolais. Me kasi ndenge bino moko boyebi biloko ebele tosombaka o tolukaka kosomba eutaka kaka libanda to na importation. Bongo pona ko importer elukaka nini? Koluka dollar to bengisa sikoyo ba produit o tolingi ko consommer. Yango wana mosala gouvernement na ngai ebandi ezali ya ko inverser ko balola likambo wana. Biloko ya kosomba kalibanda toko banda ko produire yango na kati ya mboka na biso. Po toza na biloko ebele oyo tokoki ko produire na mboka na biso epesa pe bana mboka misala au lieu ya kolukaka kobetaka motu bato yo bazali kobengisa biloko ya libanda. Po tokomatisa yango sikoyo taxe po bakoka kosomba yango lisusu te, bato nyonso basombaka awa en franc congolais. Nde bongo tokokomisa franc congolais na biso makasi, tokozala lisusu na problème ya dollar e matato ekita te. Po yango nde ezali kopesa biso mutu pasi.